Donc raison nini et ça la rakeba bokilo ba yo kanatina ba belle fille na bango. Adèle Kebina, merci de nous suivre depuis Paris. Adèle Kebina, merci pour mes cadeaux hein. Merci. Le téléphone est avec Adèle Kebina Tinda déjà donc carré. En continue. OK, la raison nini et ça la kaba bokilo ba yo kanatina ba belle fille na bango. So na kepe ça par exemple ba yo kanga pamba parce que tout le monde na ba star na biso. Maman na ye kuna zo beta moi na bokilo na yo kokate. Allô, bonjour. Donc raison ezani bo bengaka déjà maman bokilo sika bozali bo somba ba inte so pe ba sia bana ba mpoli bo bengi bon ngai elle nazana linga tous les deux cas na cause na ma bokilo na cause pena ma bokilo te so ma bokilo kufa na e pe problème te so pas e pe problème te pourquoi non na balité na bicho nzambe te mais parmi ba étape na les cas ya fiasa ya ta moi deux fois. Un problème de maman bokilo. Clavis qui cause la vérité, non? Mais tout le micro balador, Toyo Kavande Konabiso, le binding pour Nassi Nabiso, Borotve Biso juste après, on a invité Nabiso. Belle fille na belle mère bayo kana raté on a ngai constat on a sala kotala mwana mbali tango azalaki na nous célibataire toute l'affection convergeait autour de sa maman maintenant il sali que abali donc affection azalaki pas maman nae nous surtout est orienté vers la femme alors c'est ce qui cause problème parce que maman a remarqué que affection oyo mwana nae azalaki na pas nae ezali sous-souté et que pas mwana mwasi o ake kobala alors ça crée jalousie dans le cœur de la maman. Bon, même belle-mère, na français. Oui. Bon, a linga les Alex na onini. Bon, maman bokilo. Ah, maman bokilo. Nesinga maman bokilo. Na mwana nga ya mobali. Hein? Ngalinga mwana nga mingi ya mobali. Ozomona, il faut linga mwasi ya mwana nga. Il faut linga parce que la linga o ya mobali, il faut linga pe ya mwasi ndinga ye. Ata za na comportement moko eza bizarre nga na za mama na boti mwana nga ya mobali eza neti na boti o ya mobali ya mwasi eza neti na boti o ya mwasi ifo na yokana na bangoka malamu na ndenge ni parce que nga na za mama na za motema monene ya bo mama ozomona nga na vina nga na boti ka deux enfants ya mwasi moko na ya mobali moko so na négliger ya mobali na négliger ya mwasi so na négliger à moi na négliger à mobile c'est tout basi mususu bazaga au moins la maman zozoye na place ya mwana na ye onenga boti mwa mwasi boti pe mwa mbali arozwa bango place mo mais basi mususu bazaga ben poli numéro 1 on dirait mutakoti classe so tant au moins maman bokilo ata lobine likamoko ezali ke eza ya bien mais ya meme on compte maman na kutalinga ngaite maman na linga ngaite mais ngana yebi ndenge na boti mwa mwasi na boti mwa mbali donc bango nyonso bazaka bana moyena kabola ezati et ce qui belle fille na belle mère bazo kanate il faut d'abord savoir mes ententes wana et se dit à quoi en plus il faut belle fille ba comité na place nae qui est là et puis belle mère ba comité na place nae qui est là vis-à-vis ya belle fille nae akolinga ngo lisusuté parce que mwana na ngai na monele pasi olie alinga kanga nyonso apesa kanga azopesa yango lisusu te akomopesa mwana akomopesa mwasi plutôt alors maman supporter le coin te c'est ça la cause de la jalousie de la belle-mère envers sa belle-fille bon ce qui est dans la belle-fille oyo ba traiter ka belle-mère na bango comme sa propre maman et que belle-mère wana zolinga était je peux dire que ma belle-mère a monté ma bé et de mauvaise foi faut linga moi belle-fille na comme moi même pas d'égalité que moi na nae ah parce que bazara ma bé ba utiliser bana na bango mibali bazala mibali na bango ya moite me ya butu zomona waki ndoki boboto te me bondoki cause zakaka on a utolobe zakaka manque d'amour la belle-mère n'a pas l'amour envers sa belle-fille parce que tant mutazo lingazo salonio surtout pourquoi oinae c'est simple lingae parce qu'on donne que c'est qu'on a maman zala maman vis-à-vis à moi si à moi na yo yeba kolinga mwasi ya mwana ndenge zana bana na yo ya basi so ipoza na mwana ya mwasi te mwana no ya mobali wana o ya bali mwana mwasi wana ndenge olinga
olingaka ye ndenge mpo olingaka mwasi na ye parce que mwana no ya mobali oyo oboti mwana wana mwasi auti na famille mosusu aye fo yamba ye lokola oyambi mwana na yo konéglige te konéglige mpona nini conseil nga opesa bamama soki oboti mwana mama azalaka na motema monene mama ata mwana wuti epai mosusu mama abokolaka kaka donc fo olinga kaka osupporte caprice ya mwana fo supporte caprice ya bokilo mpo nde moka mwana na yo kaka baza obligé bayokana parce que mwana mobali akoki kodivorce te na mwasi ne parce que mama na ye alingaka mwasi ne te non parce que le divorce d'abord en soi c'est un échec pour nous qui sommes chrétiens le divorce c'est un échec moi je ne peux pas justifier le divorce parce que non lokola mwasi na nga alingaka mama na nga te je dois me séparer d'avec ma femme non. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Papa Pony, obéissez depuis combien raison ni esaka babokilo bayoka na te na babel fille na bango kombo na yo pe. Kombo na ngai monsieur Dieu merci Kayole. OK monsieur Dieu merci la raison na yo. Raison ezali boye. Ba comportement ya ba belle fille misusu ezalaka mabe envers ba comportement ya ba belle mère na bango. Ndenge nini expliquer biso comme pe ba caractère ya belle mère ekoki kozala mabe envers mwana mwasi mais oyo mwana yebi ezake mwasi oyo alingi kobatela lisala na ye esengeli akiporte ba caractère ya belle mère par là bakomarche malamu. Merci beaucoup. Si j'ai même suis allé là, il y a un autre zoloba. Raison ni et ça la que ma belle mère, ma belle fille, mon bail au Canada. La plupart du compte, comment je dirais, c'est dans les 80%, il y a un problème. Moi, les 20%, quand il y a Pédi Pereira, quand il y a Dieudonné Sidia, quand il y a Patrick Isso, quand il y a mais c'est Gilles Kilinda. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Oui. Namboka nini papa? Nabengi ya parti ya Angola na Soyo. Ah, Angola. Ok papa. Comment on a épici Zamba? Ah ok. Mana Soyo baza bien. Ah, oui. Ah ok. Question nanga ezali. Ah, c'est bien kitoko. Ba raison nini o esalaka ba maman bokilo ba yokanaka na ba bokilo na bango te na ba belle fille na bango. Bon, réveil dit pourquoi bati na bandeko na biso bati bazwaka mi part na bango ba famille na bango par rapport que ya kota belle maman na ye. Ndenge nini? Vous comprenez? On a donc comprendre explication siko bien. Donc pour na yo ba belle fille bazwaka part ya famille na bango ki ya ba maman bokilo na bango. Isa ikande mwana tumona kango mingi bango basunga kaka ba famille baote asunga kwa mbali na ye. Ah ok. Loko ba excès. Au moins tant que de combat la fa na ndaku. Mais ye mingi pa la fa mbali ya mabemba kwa. Merci beaucoup papa Pessa Bananyos Bayaya Nyos Angola Mvote plus précisément dans Soyo. Allô bonjour papa. Comme bon on a ñu benn biso depuis commune province ni. Depuis Yolo. OK papa. Question na biso eza moko. Ba raison ni saka ba bokilo ba okanati na ba belle fille na bango. Bon, ma raison est délai. Le cas va raison ni sur la biso. Bon, ma chaîne ici est délai. Ma chaîne est pas impoli, c'est pas maman bokilo na bango. Maman bokilo na bango. Bali ma bela bango mingi. Ah ok, pour la raison yango na donc en test. Ah ok. Ça c'est bien. Ok. Oh, il est déjà parti hein. Merci de collaborer depuis Yolo en tout cas. Merci pour l'appel. On a pas un comme ça. On continue. Allô? Allô?
Allô? Allô, madame, bonjour. Allô, bonjour. Ouais. Allô? Allô, madame, comment on a? Comme ça va, patience, la dernière partie a commis à mon bébé. Ok, depuis mon bébé, si parce que moi, télévision, musika, mouké, pour n'a bien. Nalobi boy. Ouais. Ba maman botilo. Bazali bato moko atolengeli alukaka toujours problème ngai naza victime mama botilo akabola libala na ngai nazalaki kolengela ye kosombela ye bilamba koleka kutu mama na nga mais jalousie toujours apanza libala ya nga na mwana na ye donc bamama botilo baza bato kaka ya baproblème atolengeli ye akolukelo toujours problème. Merci Natacha. Merci beaucoup de Ronabissa Bengisso depuis quartier Mombele na commune ya limité. Alors on continue avec les appels. Allô, donc tous on continue hein, relation. Là il y a non boy RTG. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh, bappel on ndenge kotaka na émission yo. Omisanga kaka ça boy boy. Allô, bonjour. On continue avec les appels, relations entre le belle-mère et leur belle-fille. En tout cas, appelez-nous, contactez-nous. Bobi Sabiso et lo connaît ça la cara et à la bombe. Nakosola na yo baba maman bokilo ato lengeli bango. Bazala kana problème. Allô, bonjour. Allô, bonjour. De parti babi maman bokilo ato lengeli ato pese nyonso ye olinga yote olukelo ka problème mais nga na ki bakape ezali maman bokilo pena master ya. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour papa, comment on a depuis Massina papa que ça na biso ezali ba raison ni esala ba bokilo ba kanatela ba belle fille na bango. Bokilo za wana futi belle fille na bango ne ba ba ko soigner ba bokilo na bango pour rester à monde pour ça libala. Ah ok, donc surtout la mingi bat baloba ba ka feza manque ya respect politesse mais ba belle fille de mutu et donc poser ba problème moyo nyonso te. C'est ça wana. Ok, c'est quoi? Bon, et après na basi msusu ba santu ba na problème te le sambone mam na bango. Ala travena ki tambala likolo tina se rouge à lèvres boti angote. Abika luzito ba Congo. Le mona ma bokulo alingi e kakate. Yango to ngato ba raison nango ezalaka ni nya pas politesse. Soki akafortifie na priere amabokilo akolinga ye kaka priere akafortifie priere amabokilo akolinga ye kaka akolekama kotushe motema amabokilo akolembisa motema wana bakomisa moko. Ah ok, donc le bien absolument moko a bien, il faut aussi la prière. Donc comme dans les deux éléments aussi na bapelo la politesse et puis ensuite la prière. Merci beaucoup. En tout cas, une femme sage bâtit sa maison. On continue avec les appels. Allô, bonjour. Où le parti sort, oui. On continue avec les appels. Makambozali Lelo. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Le bas moi, l'école Pendambo. Bonjour. Bonjour. Obengi biso depuis wapi ndeko? Hein? Oh, il est parti. On continue avec les appels. En tout cas, raison et zanini, problématique et zakani entre. Allô, bonjour. Entre le maman Bokilo et la fille. Allô, bonjour. Il est parti, hein? Il est parti. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Madame, comment on a besoin de plus province?
Na Brazzaville, qui est en présence à Sceaux. Message est abonné. Ouais. Maman de Kilo va habiter Malade. Mais motema bango ezalaka so biso bamibali babali biso ya babokola ebana bango mitema wana ezalaki te. Bango balingaka komona basi bana bango bakoma mibali na bango. Ok, ata na Brazza mpe ezalaka bongo babanga bokilo mpe Brazza baaka makambo mabe. Donc so na comprendre bamama bokilo bakomi na ba Bluetooth doit activer quand tu n'as pas ça. Bon, tu as le même problème. On continue, hein. Il y a toujours le relation nini. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Comment on a une bonne chose de province, nini commune. On a fait ça, on a Masina. Na Masina, bana chango, merci na baya chango pour na appel. Question na biso ezali ba raison ni ça que ba beaucoup na ba belle fille na ba kanate. Mon problème est à moko et envers maman Bokilo. La jeune fille a l'élu comme maman Bokilo soit kangili a fioteli à maman na. Merci papa. Et là on va t'ezali. Tu peux dire ni madame. On m'a dit qu'il y a tout na kuba question bile na déranger ko pas Tony Coco. Ça marche? Ça peut être ici alors. Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça marche par la grâce de l'Éternel. On nous dit quoi aujourd'hui? Tu ne me déranges pas. Ouais. Ça fait partie. Mais j'aurais des questions qu'on va poser aujourd'hui. Encore? C'est chaque jour quand je te vois. Coucou madame, j'ai des questions à vous poser. Pourquoi une belle-mère, la relation ne marche pas avec la belle-fille? T'as une belle-mère? Fifi, apparemment, je te dérange maintenant. Bon, bref, moi je dirais que les belles-mères sont très protectrices. C'est un peu comme ta propre mère aussi. Considère que cette maman-là est la mère de ton mari ou de ton époux, de ton fils. Fais le sens inverse. Toi avec tes frères, comment leur maman se contente? Mais il y a certaines mères, même si tu donnes le tout, tu leur donnes la paix, le tout, et ça marche pas, hein, pourquoi? Parce qu'elles sont trop protectrices, elles aiment tellement leur fils. Bon, je ne les défends pas. Tu n'as pas de choses à détester aux belles-mères plutôt. Tout part d'abord peut-être de l'attitude que toi, la belle-fille, tu es en train de donner. Je crois, à mon humble avis. Mais si tu considères toutes les deux comme tes mamans à toi, je crois que... tu as une bonne relation avec ta belle-mère? Fifi, je ne veux pas de problème. La fois passée, je t'avais dit que c'est ma vie privée, mais tu continues à m'accuser avec ce genre de questions. Je suis désolée. Alors, considérez que moi aussi, je te pose la même question. Comment tu vas? Non, non. C'est toi qui n'as pas de question. Merci beaucoup. On se retrouve à 10h. Tout à fait. We can go. Kenny nous partout. Et pas à Binopéti. Donc, ok, nous donnons ce ligne. On continue. Relation entre belle-mère et leur belle-fille. Merci pour les appels. Merci de nous appeler partout. Brazza. Babengi biso na soyo na Luanda, babengi biso partout. Waouh, divorce et échec. On a parlé de la prière, on a parlé à manque à respect. En tout cas, je voudrais dire soit un manque d'amour seulement. Pour ceux qui veulent nous aller, nous sommes à Malam. Bonjour maman Mouvaro, ça marche? Ça va. L'autre bengi ce que tu veux là, relation il y a la belle-mère, la belle-fille, na bango problématique à moi ou takawa puis la raison est ça rabat au Kanati. eza na eloko moko ebandi lelo te eza eloko moko ebanda même soki toke même na bakoko na biso ezalaki ngai na lobaka kaka boyi neti ngai moi j'aime parler surtout de moi-même. Ouais, vas-y. Moi je suis maman, j'ai des grandes filles, j'ai des grands garçons. Namona na yoka ba conflit entre la maman et sa belle-fille, entre l'épouse et sa belle-mère. Mais tout ezokende na yo. Ngai nazwaka décision moko l'air nazokolisa bana nanga nalobaki que on va parler de moi en étant la meilleure belle-mère du monde. Et comment tu c'est-à-dire que je m'étais dit pourquoi bakoki koyokana te. Alors moi j'avais pris la décision que ngai basi ya bana nanga bakozala ba master na ngai. Tu vois, quand tu as déjà ça dans la tête,
ça va se passer très bien. Le but que ma confidente, ma meilleure amie, c'est l'épouse de mon enfant. Mais ça a bon pour approcher tout en coup. J'ai un grand garçon qui malheureusement est parti avant. Nanou Abala qui m'a cité, il s'est décidé de partir. Mais maintenant j'ai un grand garçon, mon avant-dernier. Moi aussi, quand elle est sur... Oui, avant elle avait peur, mais je me suis dit, je vais l'emballer. Abenganga Kagode, Abenganga Mamate. Bazana na fiançailles, il a déjà fait le premier pas, toujours la kanzamba pambola comme ça, tosilis. Mais je l'ai emballé na ndenge nanga et ça marche. Et tu vis Akoki Koya et pas la biso. Au lieu d'entrer d'abord chez son fiancé ou son futur époux, elle me cherche fiancé, ça a mis une hypocrisie. Mais est-ce que vous tiens moi, je suis sûr que si la belle-mère emballe sa belle-fille sur la voie, il y a bolingo, il y a camarade, il y a confidente, je suis sûr que ça va marcher. Donc tout ça, c'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. Je vais donner l'exemple. Il y a le problème sur les cacaminguités. Pour ne pas mentionner le nom de gens, on a vu une belle-mère tabasser ou gifler la femme de son fils et puis bon film en bête au kateni lamba donc là ça est loté moi c'est moi pour son coup na moi oui ça là t'es dans simbatika et azorate à côté à s parce que comment étape wana ne comme maman boklo bando bête pinza ozo moi si à moi na yo banzo bête bambata c'est permis parce que moi na yo rabalé effectivement il y a comme peu moi no bien atikali kaka bokilo na yo à comme moi na yo mais il y a des limites. Okobenga ye mosia mwana babenga kaye bavandisi ye babandi koyebisa ye mais ya kobeta mbata je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, c'est la première fois et puis akutani na mosia mwana ya bien donc bazobeta ya cheboy mais oya mutu passion na koningiso kaka tête moko maman OK cote. Donc il faut vraiment que les belles-mères tout ça là attention. Alors maman Mouvaro, tu vas me faire cette différence là. Qu'est-ce que le belle-mère vous déteste plus et pas y a ma belle-fille Nabino? Elle aussi se répond dans notre cas la même question. Ma belle-fille paie. Bon avant qu'on m'appelle maman, elle belle-fille. Oui. Bon on a problème tant que na bokoli non. Hey maman mobile na ngazola kisanini. Et on a tout le monde répondre à biso déjà problème. Ma problème ni vraiment vous déteste et pas y a bah belle-fille Nabino. En général. Bon, en général les alliés que maman Bokilo ayo kaka moi zoua muke. C'est un problème de jalousie. Pour les mamans oyo ba créer la kabasi ya bala na bango ba problème. Ezaka kaka moi zoua ya nini. Maman n'a jamais na ndenge mokile salama mwana na ye akoki kobala ye mwana na ye akoki kobala ye ça peut pas se faire alors maman na suko azomona ke babali mwasi mususu ngai na bokoli mwana nanga na moni na ye pasi kanga na mukongo sala boye lelo mutu mususu azoya ko bénéficier na makambo yango et belende eloko sala ka ba belle-mère mususu zakaka zuwa ki bo mama zuwa ya ke bon di pute ko mara ndenge nini na la begode lo ka ba sombele super yenga plus fois sombele nga super différence wana raneni eloko na ezakaka donc ici il n'y a que deux mots, il y a l'amour et la jalousie. Maman ayo kakazu ya mwana na ya lobi biloko mwasi akomi ko vivre nango et kokai ko zala yanga mais comme ça ne peut pas se faire mwana ko bala maman na été et puis c'est moi zou ya mi balé zali que maman azotala bana na ya basi nanu babali bangote mais mwana na ya mobali akeko bala mwana mwasi moko bo ali mwana mwasi na komi azo rouler la voiture super azo que maman mususu akoyokela ngo motema likunya lobi oyanga ya basi bavandi oyoyo abeti libaku na zelu baye kobala ye mais soki eza mama oya boboto mama oya nzambe parce que oyebi eza na ba mama oya nzambe mama oya nzambe akoloba nini c'est la loi de la nature. Il fallait kakababala ye. Pour moi, nous, mobile à kobala ngaite, à kobala pe bandikonaye, ya basité. Donc c'est la loi de la nature, c'est tout à fait normal. Yende babali, yende a bénéficié.
Ok, bonne réponse. Sikoyo. Et pas il y a moi na moi si oyo babali. O babali wana comportement. Senga moi na moi si linga mama bokilo na yo lokola o lingaka maman na yo. Oui. C'est facile. Moi j'aime toujours prêcher par mes propres exemples parce qu'on dit on ne donne que ce qu'on a. Oui. Moi ma belle-mère à moi, que son âme repose en paix. Elle m'a donné de la paix. Wow. C'était une maman qui voulait que je sois bien. Ce qui moi ma tata na moi na naye a bengi moi na naye. A bien ça moi na bato. A ça moi na paix à famille naye. Ko bousculer te. Ce qui a sali les cambo vendisa ye. Te. Elle va prière hein. Maman Bokilo. Elle va prière hein. Oui, c'est Azaki en plus elle était maman pasteur. Ah c'est pour cela ça va une base. Mais la plupart des gens c'est pas comme ça. Alors, Azalaki na moi ba caractère naye pe ya maka parce que mutu nyonso azana ba bon côté naye na ba mauvais côté naye. Mokolo pe asiliki. Et il y avait des voix, des fois même, elle disait Biloko nyon se ya biloko nanga. Poza biloko ya moi nanga. Nous on riait de ça. Lelo akufa to bakaka. Eh biloko nanga. Mais d'un côté sur tout les biloko nanga parce que tout est parti d'elle, c'est elle qui a conçu ce garçon, cet enfant, c'est elle qui l'a mis au monde. Donc d'un côté, elle ne peut que déclarer que Biloko nyon se ya. Ce qui a déclaré, yo occupé na excusez-moi de vous arracher la parole. On va prendre les 5 appels. Tout solo lana, balandina biso. Et puis on continue. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, madame, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez depuis quelle commune ou quelle province? Je viens d'envoyer un SMS, c'était juste pour un témoignage et je me dis c'est que madame Mouvaro est en train de dire c'est des choses vraies parce que moi-même je suis mandataire comme je vous ai dit du compte bancaire de ma grand-mère et non de ma belle-mère plutôt et pour Crédit Banque peut les témoigner. Et c'est vraiment une bonne belle-mère. Elle n'est pas parfaite. Elle est un peu comme Madame Mouvaro est en train de parler de sa belle-mère. Voilà la mienne. Quand il faut dire quelque chose, elle le dit. Elle fait facile comme tout le monde, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a aimé comme sa fille et je l'aime beaucoup comme ma mère aussi et ça va très bien. Wow. Mon mari n'est pas les cadets ou l'aîné de la famille. Mais il est au milieu. Il y a il a 3 grands frères et moi je suis après il y a un autre garçon donc je ne suis pas sa seule belle fille. Il y a d'autres belles filles avant moi et il y a une autre après moi. Et là c'est fille, mais elle m'a confié son argent. Donc pour dire que si nous faisons aussi nos efforts en tant que belle fille, ça tout ira bien, il n'y aura pas de problème entre belle-mère et belle-fille. Voilà. Merci beaucoup, madame. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Merci beaucoup, madame. Conseil ezanini pour le sujet les lotos tourner nabino. Maman ngai na olokataka eza penza basende na ndeke ta jalousie parce que ebali mosusu na bafamille na bango balaki likonza famille omona kaka kobala makambo oyo nakosala avant ntango abali akomi na responsabilité mosusu akosala ndenge mosusu te patise bakomi na batu maambusu ebakisani yango moka jalousie ezokaka eza mama mokili kaosendiye yaro mona kaka ke osala kote no ele kuleka bango ezalaka bongo mama na ngai nasali eza ebele ezala oka impolite systeme bango polisi mosusu bakokomi teto na impoli bango moko. Ok madame, merci beaucoup. M'appelle monsieur Zali. Ok maman, ma plus sur raison mingi. Le billet est plus
le respect, puis prière. Mais on va qu'il y ait c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez vraiment à vos belles filles? On peut reprendre toutes les mêmes belles mères du monde d'aujourd'hui. Et là, on dit que peut toujours saler à ma baie. Les belles filles, la jeune fille, les belles filles conseillent toujours ça bango. Net bao baza koya. Bao baza koya, toujours te bango et le komoko kaka balinga. Tout se passe autour de l'amour. Ce que olingi ba bokilo na yo ezala ya mwasi ezala mais mingi les gars bokilo na yo ya mwasi oyende akoplaider cause na yo mukolo ya likambo osomona bokilo penza akoteli yo alingi baloba ya mwasi mwana nanga na lingite tout ça pour nani yo oye olakisi na mama bokilo bolingo olakisi mama bokilo respect olakisi mama bokilo attention tu fais attention à elle. Mwana na ya sombeli soki mwana na ya sombeli ye eloko yo kolinga te mwana na ye apesa mama na ye yo mwasi ya mwana loba na mobali na yo pesa nga moko nakende kopesa mama. Moi c'est ce que j'ai vécu. Nga mobali na nga azalaki parce que il n'est plus azalaki soki asombeli mama na eloko jamais à couper sa maman directement. Soit pesa mama. Voilà ce qui occupe sa maman bokilo. Mais na ebisu okoyoka ba éloge maman et pour ceux qui sont cassés et mukaja tatouane moi c'est à mon nanga moi c'est à papa nanga. Et ça la bien leur pe maman bokilo na yo azo sala yo ba éloge azo kumbisa yo. Et là comme sous ce qui osa bien à maman bokilo akoza la paix bien na yo. Je donne un exemple. Moi dans le cadre ya musalanga la salaka je suis tout le temps en contact na moto parce que je fais à manger, je suis dans le traiteur tout ça. Alors ma belle-mère chaque fois qu'azako ya kokutanga na zolam so naza pembeni ya moto na zolam na batusu azako toujours kosalanga signe moko boy. Elle me demandait, elle me faisait toujours un signe. Nazako comprendre comme ça na tunie mais au salaka bongo qu'est-ce que tu veux me dire? Alors bakananga longwa pembeni ya moto parce que moto à la longue et que ça yo un problème de santé. Mais tu crois que ce qui ngana yé courant ezaki koleka bien te elle pouvait me dire que maman longwa ka pembeni ya moto lambaka moto za la musika yo za la musika non c'est la photo kufa na ba moto na yé wana ba makamna soka akufa na yé mais elle tenait à moi c'est pour ça toujours ibisaba na basi ya lelo le royo kokota dans une famille royo kokota maman bokilo fait un effort même ce qui ça passe ça la moi effort ya kolakisa maman bokilo na yo ke yende aboteli yo mobali c'est facile au saliango na kanisa et ko permettre que courant et les kamalam entre yo na maman bokilo na ça c'est bien question je vais poser biso batbo na biso na bandako bala suko sola na bokilo so quand a envie Zaki quand même maman on va biso mingi basi toi moi préféré aussi mobile même mon maman va kufa un problème qui est pour ne pas barrer kawano le bani vu que maman boklo so azana est en cas premier té pas boklo problème c'est même maman bokilo amono boya style ma beba to mi lo quoi en fait j'ai une amie à moi Ibsanga stone moi la préfère na ma boklo kufa na pas boklo kufa mais pas boklo cause a problème c'est mais ma boklo azalate na tu ne pas on donne bien tout na raso que l'ingane veut pas ma azala wa so comme regarder maman a envie ba yaka mais so ka kufi na tsepe na mando ki nyonso na se na concentrer ce ko libala na kawa na siko est-ce que ça a bonne réflexion bon eza na adage moko moi je suis kassaïenne j'aime le dire eza na adage moko balobaka mamwenwa mufwa mwakana dans la belle-mère qui est déjà partie c'est moins de problème. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, on a une belle-mère qui a caté, c'est ça, on va créer un problème. Mais chez nous, au Kassai, on dit que quand la belle-mère est déjà partie, c'est moins de problème. Ce qui est au côté de l'Ibala, il y a un dengue. Comment ça, quand Nzambe, parce que Nzambe Moutou a préparé là, qui est déjà non, c'est-à-dire que. Quand vous dites que Nzambe a préparé que le terrain, c'est qu'on dit que ceux qui paient maman, Zali, parce que yo mwana mwasi okoki koya avec une éducation au utinango et pas na bino ba epsa que maman bokilo ba tosaka ye maman bokilo ba sala ka attention na ye mais okutani pena maman bokilo moko oyo mutu et sala kanango te
Maman Bokilo n'a pas pakola même ma foute. On le bine maman so sokoli benga kanga pakolo ma foute. Au salé mais elle a son tempérament à elle, elle a sa jalousie. Il y a moi nanaye à mobali, na ya bana naye à basi. Donc eza moi passe. Mais par contre quand tu viens dans une famille au Kouti, maman Bokilo azana yeti. Yo on a problème. Tu au Kouti qui est déjà assez accueilli, yo mené vie na yo mais yeba que il n'y a pas seulement que la maman Bokilo, il y a les belles sœurs et les beaux frères qui sont aussi là. Qui sont aussi là. Donc ça va problème moko to kuta na kanango, il faut kaka koyeba ko gérer ango, koyeba ko supporter, kozala na motema monene, kozala na patience et puis kozala na bolingo. Donc je crois que les andoromesho maman va au canon non lamba makasi bongo. Alisco Bokilo moye maman lamba kuta yebi na ngote éducation zéro. Au sandé no la qui ça y est ngana c'est Bokilo il y a moi c'est à moi mais il faut qu'on la qui ça y est. Il faut qu'on la qui ça bengi au lobby lelo oza awa pembe nango. Moi j'ai le cas à la maison, j'ai ma belle-fille dernièrement la zo bois qu'elle a yé na lobby na yé en tout cas spaghetti on lamba ki mokwana yangote a binanga a godé attends na lamba ki spaghetti bien te mais ça ne lo comment on a bêta qui bien yo bêta ki lo comment bien mais na ko kasi effectivement a lamba ki bi silimo ko ki to toliaki mobali na yé nanga sauce ko lingo o éduqué yé o kena na oneni mais tu l'appelles o sa mwana yo mobali to benge pembe tu l'appelles ozo la qui ça y est et même s'il faut le dire devant moi na yo mobile il faut le bango pour aïe parce que moi nanga mobile nanga maman asa yebi ke loko boye na sali yango bien te mobile nanga aïe bango et que éducation ezo de la belle-mère. Il faut y moi c'est moi là OK en tout cas foufou ndengo lambi yango te na yo mais ya boboye da bamba bomisana boye da bamba bomisanyo surtout ka kolamba pourquoi c'est pas attends je vais te donner pas plus tard que hier soir c'est bien pas plus tard que hier soir je crois bazo l'entité pas national ba courir zate bilamba ya mobile na ye eza na mai na katine ba tremper na sapo azo ibisana bigote la lobby otikela nga lessiveuses abi lobby nga la okangela lessiveuses dans la chambre il faut apprendre konika na maboko na kotika lessiveuses te maman sokola na abi godé pardon tikela nga ko tande ozala muke na tena lessiveuses. Les suiveuses ezali, mais elle doit apprendre surtout que Zabilamba ya pembe, elle doit apprendre à frotter, à bien rincer, à tremper dans un peu de javel et puis à étaler au fil. Tout ça prend maman. Wow. Il faut qu'on l'axe. Ce que lingi moi nana yo, le conseil, ce que lingi moi nana yo ya mobile, automatiquement il faut linga moi sinaye, on bendaye pembe na yo. On ça y est moninga na yo na master na yo moi c'est moi na yo faut comme pro crédit na yo et c'est quand ko bombisa mbongo moi c'est moi na yo aza muto ko yebisa likambo mama talanga na za malamu te tala boyo yebisa mobana ba mama msuma saka avant de zo boudé azolo belote ce que moi na ya mobali aye abandi koloba mais moi na yo aza na porte-parole c'est son épouse yebisa moi c'est moi na yo que dans un problème boy yebisa langa papa. Ok. Il faut pas tout le temps aller directement vers moi. Moi, on a stress. Yebisa moi si ya moi na yo. Là bozala papa. Yebisa na sana poser loko boy. Nazo comme ko ça na place c'est ka boy. Oh yebisa ba plainte na yo, yé à rapporter les moi na yo. Ça c'est bien mon maman. Ça va? Lui retard dans raison. Na bandana ko comme sambel nanga. On va prendre ma au kilomètre. Dites-moi, en fait, tu es un peu en retard. On a levé l'école déjà par rapport à mon embouteillage. Anaël, l'eau n'est pas la rabe. Par raison, nous avons entre ma belle-mère et ma belle-fille, l'eau n'est pas la boue au canaraté. Et au reste, tu es canaraté, hein. Bon, maman, vous avez bolingé à l'eau comme ben, et soit ça, la vie, soit ça, et la bango. Et peut-être ça, mais écoute ça le matin. Et l'eau est nini. Oh. Maman, par exemple. Ah, Fifi. Merci d'avoir opposé ma parole, mais c'est présenté. Et bien, comment on dit ça? International au Bakisité. International. Par rapport à ça, par rapport à des bonhommes. C'est bon, normal. Merci pour la parole. Je vous l'offre parce que vous avez télévision. Mais vous avez télévision, mais vous avez commis à vie. Vous avez une soutien. Vous avez un débat à la vie.
po makambo ba basala biso basala pe ba mabo kilo te mabo kilo basala boy o mo surtout ba mabo kilo o ba bota soki aboti mo mbali moko mabo kilo wana donc pour na ye moi mbali wana nda remplacer mbali na ye na nyonso donc so mwana na ye oh hey toi tu n'as pas bien préparé pour mon fils donc le rôle ya bano la son fils wana depuis bon mwana ande son fils wana banda ko lia bongo ata son fils en soki abali il faut ye mama bokilo alamba kaka parce que son fils alia kabiloko oyo ye alinga mais ça non faut comprendre non soki ezala ki bongo mbele ba biso pe ba papa na biso ba ko linga pete to ke mabala bo ba papa na ba famille nyonso ba papa bazala ba fille donc ba fille bazala ba fille chérie ba papa les hommes sont les hommes chéris de leur maman au monde ce que ton tobala ninga na longwe pa biso na ye yo po longwe pa bino ye tika na maman bino na pa ti mama papa biso on ce qui appelle le tout recevoir bilo ko ebo mabino ma belle fille en politesse c'est impolitesse on est là quand nene hein donc aza na nda na lambeli yo donc na lamba boye oh maman biso ko to lambela nga bongo te na repaser chemise boye lorsque j'étais chez nous boye comme le maman na bino nda ko masiko wana comme les problèmes les mobile na yo des problèmes au kilo na na ele lo bana ton auto kitara et pas maman bokilo nanga te maman bokilo nanga zana e azane maman bokilo aleka ba maman bokilo mususu mais na le be maman bokilo yo andi maman ba no boye oyanga nga ke musantu te koko tisa makamwana ate maman bokilo na ba moni te maman bokilo eza ba maman bokilo fifi eza na ba maman bokilo mususu ya malamu baza on ya malamu sur 100% ya malamu bakoza 5% 5% ya malamu vous partagez même avis que combien de pourcents ya malamu bazali combien de pourcents je peux prendre 40%. Ah non, 40 c'est trop. 40 c'est trop, 45%. 40% c'est la République démocratique du Congo. Donc la démocratie exige. Ma chérie, 5%. 5. Il y a malam parmi les 5% là. Moi, beaucoup de mais non, on a 5%. Chez nous, babota biso 11 na beta iso awa dernièrement to bota ma 11 sur 11 tozana wifi ce que talana sur 11 sur wifi wana ngana za kola 7e fille ezaka na fille moko sima na nga pe asa bala pe lisusu yaya ezana ba mama bokilo na ba mama bokilo wa mabeni mama bokilo ya petite sœur nanga ye ayaka azoloba nazala kaka na bota mwana na ngana bilamba na nga yote nazalaka na bota na bilamba nanga soki ngai na bota ye bota na ndako yango wana bota bota ndako yango wana bota yokana maman bokilo elle est vraiment là c'est une sorcière nous pouvons dire comme ça il faut aller commencer à nzambe moko aleka na délivrance parce que comment yoko na ndako mwana yo loba kaka songa na bota na bilamba na ngai yo opoti mwasi obali mwasi ya pembe ndenge nini basi ya pembe azalaka soki azando kite surtout biso balubo so azando kite asubaka na mbetu ezala ya solo ndenge nini yango yaka tolala na mbetu po yeba soki nasubaka to nasubaka te bao tolalaka na bango nde bakoyeba so tosubaka te baluba boza wapi yango bazofinga biso tosubaka na bafingi te baposer question te balobaka moi bamama wana balobaka balobaka ke bosubaka oui balobaka basi ya pembe ya baluba soki baza bandoki te basubaka na mbetu yosko za kani nga naza mindoki ni kosuba na mbetu nazala te nga pa mokoma bokilo na nga odebelanga bona yebisi mama bokilo lelo nga na yo tolala mbetu moko so nasubi te nayebi te ça c'est bien alors madame Anna question na nga eza moko eloni bolingaka te pa maman bokilo en général qui biso déjà oui ngai en général vraiment ba maman bokilo batika bana na bango basi bakoli c'est ça le problème batika bana na bango ba boteli biso mibali biso omoni balobaka nini tango nazolongwa epa na biso tango nazolongwa epai na biso na tokoli po tango bible lobaka l'homme quittera femme quittera to quitte yo vanda na ndako soki mwana yo kotalo pisi fufu banda olambele soki aza na ndako nanga il est chez moi donc chez moi nga na kolinga na lata tu na bebe ya awa soki na kolinga mbali na nga ata soki ndenge no bakisata liputa pa politique na kota liputa ya likamuni politesse ezanini politesse ezanini jamona mipende mongo ya bana ne ya basi amona kango te na pe nazala ko mwana ne ya mwasi soki mobali na nga lobi anaya letambola na caleçon na salon lata singlet toza mama bokilo aza mama na nga
soki aye akotinga na lati na baby naza mwana ne ya mwasi il faut azwanga ndenge azwaka mpe bana na ye eza na bamama bokilo mosusu omoni nzembo bayembaka bandeko basi na bamama bokilo mpo baboya kotanga bamama bokilo na kati balingaka basi ya bandeko ya mibali te ezalaka lokutanga na bamama bokilo mpo nga na nsina mwana mama bokilo avandi na réunion na bana ya basi contre mwasi ya mwana na ye ya mobali omonango aloba nini azoloba boye banda mwana na bino abala mwana mwasi wana tomonaka lisusu l'argent na ndako oyo te l'argent emonelakisi mpe bino babefi bozala mpe motema monene mama akoli na bana na ye na fin du mois ata mwa miliki ya pamba ata mwa corneflex omoni lokola ngai ya na ye loyo mbongo na ngai moko nde esombela biloko mama bokilo sikoyo eza nde te obligatoire mais mobali na yo apesa kwango ata yanga moko ezalaka kaka te mobali na ngai nalobaki ke biloko mosusu esengeli mwasi ya mwana azwa rôle wana il faut pas kaka mobali nde yo mwasi ya mwana yebaka ke il faut que notika miliki ya mama miliki ya mama sukali ya mama même osombi yango na mbongo na yo même na mbongo ya mobali na mais yo zwa mosala wana okomona ça va créer un rapproche entre yo na belle-mère. Ah ok, c'est bien, on va prendre quelques appels et puis on continue. Tobani déjà cochité dans vos journées temps si quoi benga auto-résumé émission ensemble on a bien déconnexion. Allô bonjour. Allô bonjour. Allô bonjour. Oui bonjour madame. Oui madame, Maïtia Voli Mwandam. Bonjour madame. Bonjour madame, votre prénom s'il vous plaît, vous appelez depuis quelle commune ou quelle province? Je m'appelle madame Esther, j'appelle à partir de la commune d'Endalima. Ah ok madame, votre participation? D'accord. Je voudrais agir par rapport à vraiment dire un coup de chapeau et remerciement maman Movaro qui défend très bien les belles-mères. Moi je suis l'exemple, j'ai une très belle mère. La bonne même, je peux dire la meilleure. Ma maman est bien basale. Ma maman est bien basale. Le problème que nous devons régler, c'est d'abord l'éducation que tu as reçue chez vous à la maison. Parce que Ndengo ne va manquer maman n'a eu respect. Il faut qu'il peut manquer belle-mère. Et ce qui belle-mère a dit, ça c'est que la Bible dit. Tu es une bonne femme. Parce que la sage elle bâtit, elle doit te considérer comme ta propre mère. Et même si elle est mauvaise ou sorcière, la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. Même si c'est une sorcière. Ceux qui ont maman, moi, je suis la preuve de 8 ans de mariage. J'ai une meilleure. Elle me parle quand il est faux. Elle m'appelle à côté. Et j'apprécie beaucoup le commentaire de maman Movaro qui dit ce qui problème est à moi nana epende. Benga pende ni conseil. Ma belle-fille te dit qu'on kate. On écoute tout le baloba ya libanda. Quand tu as rencontré une mauvaise belle-mère, yo dit à ma belle wana moninga beta ki solo, olingi o coller en gros sur ta belle-mère. Non, nous tous qui sommes nés de nos ventres de nos mamans, personne va accepter qu'on insulte ta mère. Personne. Il y a de mauvaises certes, mais quel est l'exemple que nous devons donner? Maman Bokilo soka gangeli aza maman madé. Ce qui est maman gangeli la bini bien. Pourquoi c'est différent? Et il y a aussi plusieurs barrières aussi si on doit se le dire aux belle-mère maman m'aura bien dit. Aben n'a pas balou babazara ou au côté de la chambre. C'est le problème est aux alaba cotisio. Chambre là babon barandu ou la catitoni. Si je suis vraiment ta fille, il faut m'appeler. On peut dire comment la norme mobile n'est pas pour ta la chambre. Je ne viens pas voler, je ne viens pas faire de bêtises sur ton lit, ni dans ta chambre. Je pense que toutes les belles-mères ne sont pas du tout mauvaises. Merci. C'est très rare que la belle émission, mais c'est tellement intéressant le sujet et qu'on doit beaucoup de respect aux belles-mères. Franchement, là, on doit faire la part de choses enfant de Dieu, ma soeur qui est à côté. Je sais que peut-être que tu as rencontré bien ta soeur a rencontré, mais tu dois servir d'exemple, et tout le temps la conseiller, ça va aller. Qui est bon, ça va aller. Qui est bon, je pense que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu. Merci beaucoup madame. Maman, votre commentaire, comment on m'a posé par rapport à appel. Bon, maman Nanga Oyo à Bengi, na remercié hier pour na commentaire au total. C'est pas pour flatter les belles-mères.
Tozo Salango, c'est pour aider les belles-mères. Oh, il y a Yoki Makambo Tolobi et que Ami Kouti na Makambo Biso Tolobi, elle peut changer. Oh, yo Ami Kouti, qu'elle aille de mieux en mieux. Les belles filles aussi. Oh, Yoki Makambo Tozo Loba, yo Tovandi na belle-mère na yo. Des petits trucs, oh, et Koki Kosala, et même ma bolingo, et pas il y a belle-mère na yo. Je veux donner un exemple. Ma belle-mère, de son vivant, Azaki Otomo Kolia na Ezaki difficile. Mais un jour, je suis allé na Touni. Oligi Penza Balambela yo. Et loko yo koki Kolia, monte manon kiti. Abi maman, bampio di na bino namba. Nga salela nga kaka solo na dongo dongo. Sombo lambe nga kawana na Kolia bien. Maman. Il y avait des fois je donnais à la bonne. Même comme ça, sur la monnaie, moko avandi wa. On a bi lamba bilo nyo so ya maman nga moko na kolamba. Ce qui n'a rien sur la PCA, aller, mokolo na koyoka. Maman lelo na le na yoki penza, biloko ekiti penza. Donc tu vois, ce qui est moi si à moi, salé comme un petit truc de rien du tout et marqué. Donc les jeunes dames, les belles filles, bon ça dans mon message, il y a que ça la belle-mère ou tout le monde. Tu vas la gagner, elle va venir vers toi et elle va t'aimer. Ça c'est bien commentaire madame. Non, moi j'ai interdit ce qu'elle a dit. Ouais. Parce que les belles-mères, ma belle-mère, il y a malamu na boité, il y a malamu baza. Ceux qui ont ya bengi wana yaya za malamu atuna ba mususo bazo nyoko mana banda kwa mizali na bango. Elle ne peut pas dire que non, on a nazo défendre Isate qui na kozwa kaya leki na ngate, mais c'est ma petite sœur. Donc kozwa kana parce que c'est sa belle-mère. Ce qui a eu belle-mère il y a bien, c'est pas tout le monde. Oui, akomi sanzambe parce que ça na ba belle-mère mususu ba bande ya katina basi ya bana na bango na mikongo. Omoni mususu atikanda kuna. Oui, mususu atikanda ku ake ko vana. Moi je sais na yebi yango tant na zolo bana, moi j'ai des copines. Moi j'ai beaucoup de copines qui souffrent avec ses belles-mères. Omoni avec ses belles-mères. Au vandi na katianda. Donc la belle-mère voit que c'est toi qui manges bien, c'est toi qui s'habille bien, elle ne mange pas comme toi tu manges, elle ne s'habille pas comme toi tu t'habilles. Donc pour elle, tout ce qu'on va commencer à faire pour toi, il faut que ça ait la épée. Okay. Alors on va prendre 2 appels pour finir avec les appels et plutôt clôture. Et Michel est là. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kumbo Nani. On va na commune de province Nini. Participation à pour notre thème de ses abonnés. Oui, Kumbo ouais, on l'opinion pour notre thème de bus à Baboclo, na belle fille avant. Effectivement. Merci des copains appellent na Obengibiso. Et puis on va que même si allô bonjour. Allô. Ah OK, ça va comment on a Niclette. Oui madame Niclette Olobini Michel Abicho. Ah na lingi na intervenir par rapport ya ndenge ndeko moi na lobi. Bon na moni que na sujet à boyer et bongi to la na biso le quoi parole de Dieu. La Bible nous dit que pour la pas faire du bien. Au côté qu'on soit maman bokilo ndenge wana ceux qui ont continué ko sala ekabola mo ata ma beso continuer ka ko sala e malamu même aboya boti na suka ntombo za likolo akabola ka pebat je va s'arranger ya ko kabola yo ma yeso ka monite ndenge so sa malamu ya so so ka kamabe mais ça ne sert à rien ko lo ba ko sa pas de faire maye en tout cas il faut ka ko continuer ko saka bolamu. Merci beaucoup madame. Nyonso besoin la prière. Prière, na prier pour nanga, na prier pour na mobile nanga na no prier na mama bokilo. Et ça la gâté, na sambele linga, na sambele mobile nanga, na sambele libana nanga, mama bokilo za na bana ne ba sambele la ye. Oui. Oui, et que ça a été aussi la maman répond à la fouka makana c'est ensemble la pona yo bongwana. Non 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 non. Non, moi ce qui maman bokilo. Non maman, ce qui maman bokilo zaka mutema be ata saleli ndenge nini akobongwana. Ba chanja kate. Ezana ba o ba. Maman bokilo ba chanja. Ana maman bokilo ba pena bizaleli. Bizaleli mabe vraiment, bizaleli mabe faut que n'allait pas mutombo. Bizaleli la ba moi si ba bongwana. Baninga ba sia bana na bango parce que ça ne va pas. Non, moi je crois que comment pour résumer notre sujet. Moi je crois que tout ça l'effort de part et d'autre. Oui.
to s'en prendre kaka na ba mama bokiloté ba si abana pe baza pe na part na bango ya responsabilité. Mais moi je dis que le gros il faut kaka bolingo ezal mama bokilo linga olingi mwana na yo mobile automatiquement il faut linga moi si à mwana na yo so comprendre que azotambola malamu te benda kai pembeni zongisa ye na nzela même yo moi si à mwana so comprendre que mama bokilo aza bien te mokolo mususu lobine mama naza na posa to solo la mama nanga et puis il faut préparer le terrain mama nanga naza dans la prière aussi dans la prière aussi et puis na kokende kolobela ye ozolobela ye mo maloba moko ya sukali lelo lobeli dans la prière pas dans la bière mais dans la prière lelo lobeli maman le osala kanga bo maman ozokisaka motema na ngai yo za mama moi ya mobali na ngai ndeko boti mobali na ngai mama bon yebisi yo po motema na ngai kitatika mwana na ngai wana kana na mai esali boye oui pona wana omoni na mama oyo mama okokende epa mama bokilo mama na ngai nasape mwana na osali nini mama na ngai linganga ndenge olinga mwana mama olingi tolingana po ngai nalinga yo nzela mwana na nga longwa tikelanga mwana na ngai tika mwana na ngai soki tiki mwana na ngai na yo mengana po to comme dia ko chite nga za na kamoko ya mama bokilo moko na mwana ya mwasi belle fini na biso mama bokilo wana abanda alambela ngai pesanga na omela na eloko lata ya mukusi maman le programme c'est comment votre de la fin bon le programme ezali que to posa na biso ezali bavanda mala moi c'est à mwana na mama bokilo bavanda malamu entre temps bana basi mususu pe yo zoloba kaka bana basi mususu pe bayebi kolamba te yango wana mama bokilo azosilika po mwana ceux qui n'avaient pas kolamba te ya kolakisa république démocratique on m'a posé la question moi si azolambela mobali na ye fufu ya teba etoki malamu te ya sansi yango wana biso programme yango tozoloba te po ba mama bayeba kolambela ba jeune dame bayeba kolambela mibali na bango toza na formation moko tozopesa on va donner juste le numéro le 082 0404 863 bobenga chargé de formation na biso. Mais déjà ce vendredi nous avons une formation où nous allons apprendre aux jeunes dames à fabriquer le yaourt et le samoussa pour la petite manifestation na bino yo moko sali samoussa na yo au sali yaourt au sali pe mama bokilo un bon verre de yaourt et que ça la moi bien. OK, merci beaucoup mamie. Mot de la fin madame pour non tu es mot de la fin. Oui, il retard déjà. Fallait même demander pardon à Batbandoz et le merci bon pardon à cas. OK, alors mot de la fin. Ah mot de la fin. Mama bokilo bolinga biso. Biso peto linga bino. Prenez-nous comme vos enfants. Ndenge bolinga bana mama bokilo vraiment. Vous appelez bana basi. Ba on peut bazana ba bokilo na bango. Donc bozo biso ro bana bino basi bazana ba bokilo na bango wana. Bana basi bino pende ba mususu na côté la bino te ezani na. To bongisa ça c'est bien aussi c'est émission. Prochainement sur biso aussi ça va la gester. Je suis la maîtresse du plateau, madame. Merci beaucoup, Nabalandi, Nyoso Balandi, Bisso, partout dans le monde entier. To Silisi Ponalelo, les bons mots que j'ai, moko. Qu'est-ce que tu pas corps présidentiel?